Bienvenue sur Vérité Universelle TV. Ouais, les Big Boss, Maître John Moté, ma mère Misha. Vraiment, Babi Kinshasa, tous en a day, mort en abisso Congo, tous en a day, pour tout perdre, batou et belé, au peu bazaki, vraiment cher, peu, na msala na biso, tourné, comme on a bango, tourné, koyo kabango, vraiment, batou koti kabiso. Le lopeka a toujours na cadre ya day, tous awa, na espace fikin, et si quoi, plutôt, que les lana bande qu'on a biso ya théâtre, au batou ko perdre, moko na bango, moko ya actrice, comédienne, il y a 2 semaines passées déjà, dans un accident. Nous avons un espace fikin. Vraiment, ceux qui junior moi, balancer les biso, ba image au banana morgue. Na morgue ya Camp Kokolo. Si na ndenge to eki nango ba eki na corps na place des artistes, si na awa, un espace fikin escape au corps eza exposé ce partir.
les artistes. Tokosenga na bakonzi. Bapolisier bosalesaka biso mpona esika oyo eza wenze tala tozokolela moninga na biso mosusu azoteka biloko na bango awa bana susi na biso te soki commerçant tosenga na bakonzi bango bapenga na bato libela esika oyo bana mawa na biso ta moke te wana pore ya manere akufaki liwa ya accident vous adhérez à ce Sokoda, seule société de banque pour garantir la droit à la Sokoda, dans la action pour ça Sokoda, vous allez en la biso. Après si vous êtes sur le réseau à la Sokoda, vous allez Maniré. Voilà, le corps de l'Isre disparu vient d'arriver à la forature de Kinshasa, accompagné par un grand public, vous n'avez pas d'idée. Le cortège funèbre de l'Isre disparu de l'artiste comédien. D'abord, nous allons donner l'aval aux agents de sécurité pour procéder à transporter le corps à Port du Cordia. Et nous étions devant la présence de Blaise Elana. Blaise Elana, lui est vraiment aussi parmi les grands encadrés des artistes comédiens congolais. Voilà, le corps est arrivé. Et le cortège funèbre devant l'homme qu'on appelle le comédien congolais. Voilà, ils se sont déjà mis devant la dernière, la portière de derrière. Et le corps est encore à bord du Cordia. Et pas pour longtemps, les agents de sécurité vont le transporter afin de le placer sur leurs épaules. Et sur cela, c'est la cadence qui démarre. Et ils vont l'acheminer petit à petit jusqu'à tel point qu'ils vont procéder à l'exposition du corps sur les mortières et sur la chapelle Adam. Voilà déjà, on donne l'aval aux agents de sécurité pour transporter directement les corps. Et c'est la radio de Tchabafekino qui fait la couverture de l'entrée du corps à l'intérieur de la salle, bien entendu. Le pavillon 10, et nous voyons tout un grand monde à mes connaissances et tous les comédiens de Kinshasa, particulièrement et généralement de la République démocratique du Congo, qui sont venus manifester de leur présence au sein de ces grands obsèques de l'une des filles de la République démocratique du Congo. Juste devant la très principale de la on a écrit Marielle qui jouait son rôle de comédie au sein du groupe RFL. Voilà déjà, le corps est déjà là. Hier, nous avons vu la présence de Blaise et aussi notre très cher frère Marcel. Nous demandons aux agents de sécurité de transporter déjà les corps, les faire sortir à bord du corps.
nyonso atozalaki na mabongo ezalaki na bamoyen soki liwa eli na yo te
Tout de suite, il y a action de grâce, toi dit qu'on rendre par exemple, avec foi, que moko na biso kolo animi ko kamataye, to bondeli biso non sona kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, notre. Tu dois continuer kaka toza ko continuer na ba interview na biso, mes condoléances. Merci. Merci Meta. Vraiment babi toza na deuil à part cause à la chanteur, à rappeur artiste comédien, à artiste et comédien option sutoyebi, à jouer kana kombo ya Lois biso sutoyebi, vraiment tokutio awa na espace fiking. Oye kolela na ba ndeko na biso ya groupe Les Réveils. Relation ni besoin dans groupe Les Réveils. Merci pour la parole. Pour la kende vivement la sujet to kolobela groupe Les Réveils to kolobela mutakufi na kolobana iloko moko mke omoni des fois liboso to bandé koloba que to bandé koloba Jésus revient bientôt bat ba monaka lokola ba Jésus revient bientôt bat ba monaka lokola ba mais du soir to komi na tango ya pourquoi oyo mwana nyonso oyo aza légitime azonga na ndako baboti na epo akekolala. C'est-à-dire, lelo na mokili na biso depuis na botama tina komi lelo ba tunenge bazo kufa, moi ça me dépasse ça langa somo hein, surtout na Congo Kinshasa bat bazo kufa ebele et puis yango zo mona même côté artiste et puis artiste bazo kufa mingi ezala ba chanteur ezala ba comédien donc eza pasi ma sœur lelo tozo lela Mireille mais Marielle bazo benga ba kombe ebele Mireille tozo lela ye abilité tu vois abilité na moni photo que azalaki na ena muninga osala soki mariage akende ko accompagner ba touti na sima abukali donc je ne revenais pas donc ils ont lekelangai mutabimi abilité yoma soki to bimi to koti to zongi to kumisa kaka nzambe lelo relation na biso na maman Marie-Hélène tona Les Réveils déjà eza kouta na évangéliste tu vois évangéliste synarque et puis biso ngai na banda otala évangéliste na sala théâtre té na mona maman Marie-Hélène et puis la fille oh tu okufa nga na yebaki personnellement tu vois na yebaki mais na yebaki te kaza comédienne tango yebisanga plus tard que on a joué pas Marie-Hélène na kamwe ngabi oh c'est vrai pour la roloba que ça fait très mal quand la ba jeune neti fille wana kufi asali mukili nini asali loté c'est une belle fille c'est une jeune fille ou ya kufi na fleur d'âge
Donc ça fait très mal. La relation à biso ça très bien à maman Marie-Hélène parce qu'elle est comme les réveils, azana les réveils naé évangéliste c'est ezali. Donc biso nyonso tozali déjà na maman moko papa moko ezali maboké. Donc pour dire que ceux qui naza awa non parce que naebi Mireille personnellement, naebi en tant qu'artiste et puis naebi maman Marie-Hélène, ya moninga naza awa na matanga parce que comme nazo kitan ya kokende na morgue te nae kozela batu awa. J'étais ici depuis 12 heures, je pense. J'étais là. Tout à maman Mindondo, na bandeke musubayaki, ba Irsil Pechanga, tout ça qui na bango awa. Et directement bino pe boyeko koma, d'accord. Ça fait très mal côté là une jeune fille comme ça, côté kabiso. Ngala lobaka que toye baka ke nzamba zali. Dieu existe. Yo ozota la biso. Bisiko ozwami yeba ke nzamba azali soko ozosala mabe tika mabe ndima Christ lelo tomoni papa Kangu Masenga pe atiki biso na pesi ba mes condoléances na batu nyonso baza na étranger ba diaspora nyonso mes condoléances pour na papa Kangu Masenga parce que biso to bon limité ma bango bazé dans les années 90 dans les années 90 banzembo wana nde biso to kutaki na makambo nzambe hein. Longola loboko na yo na litama Depo ya kobwaka basusi ezali Yesu Bokela ye nyonso na nzela ya losambo Tikala pepele mikumba epai na ye Depo ya susi ezali Yesu mwana Nzambe Loboko na litama ya nini Nzambe azali Tolongwa loboko na litama Même si toza na matanga Toyeba que Jésus revient bientôt. Merci. Merci. Toujours continuer toujours. Toujours ce que bande konabiso ya le réveil, bande konabiso ya groupe le réveil. Wana to moni Bertin Sapou, ya za chef na kati ya groupe le réveil. Toko bande na ko beta masolo na e ba bi babandaka ndena ba konzi après to zuto kiti na ba konzi mususu. Mes condoléances Bertin Sapou. Merci beaucoup Laetitia. Bande ko bazo landa biso na minutes oyo baza na posa koyeba ebele pe batala ki ba émission ebele pe batala ki te baza surpris ya komona mbala mo makambo nde komi boye komona ndeko na biso o utikotika biso est-ce que ndeko na biso na mo mukuse soko ko beta histoire eleka ki ndenge nini po akufa onde bat bazo lo ba rimer rezo bima ebele tonto yeba o nyonso bat ba yo keza rimer kaka toza vraiment vraie version yango so tonto yo ka yo moko ya ba ndeko na ye moko ya ba chef na kati groupe obeti la public au bazo la nabso na mémoire oyo oyebisa bango soki makambo e yakindenge nini. Ouais, merci. Vraiment batuba tamusa ma canicité na ba rumeur version ya bien ya solo o ndeko na so tiki biso eza boy Mariel Mukendi Chimpe akendaki kotika copine nae na salon de coiffure parce que jour wana yaki un certain vendredi akendaki camarade de nation de coiffure parce que camarade naie il fallait qu'il bala hein, le même jour à vendredi maintenant accompagné alors c'est là que non caméraman aya photographe aya zo bon peu moi ba image des ala raso mtazo bala bazora moi be strepé à salon de rezala po ba kotsa pe na image na bango maintenant déjà basa bande déjà ko bongisa copine ayi wana suki et puis caméraman a bengi bango copine a passé téléphone pour indiquer camarade naie indiquer caméraman et ce bango baza na salon wana nde Maria la téléphone na bimi na balabala la direction Mouchi na lingwala ba baby lingwala bien va comprendre que Mouchi za na lingwala abandi ko expliquer caméraman non toza telle place l'état zo solo la bongo téléphone qui na litoi mutuka moko boye communément to benga ba catch et tout qui déjà près de moi quelque part ils okima alors il y a ndenga sima et ramasser Mariel Mukendi et bois qu'elle bosse matele lisusu et boukier le colo donc cheveux kabwani muku ebimi donc c'est ça comme te protéger qui yango et panzi et genou et puis na 4x4 na pakatati ya binobasi parce que peso wana ba rapidité ba ravitailler na hôpital de référence ya Kankokolo ba côte Saldo ba arranger miku en tout cas ba docteur ba bundaki parce que ça qui m'a opéré l'équipe bien mais maintenant tant aussi qu'il y a bimi salle d'or pour passer chambre va remarquer que azo saigné maintenant batala que ça qui hémorragie interne de ça qui est ou mela qui sauter tant va remarquer que azo saigné pas même 10 minutes de respiration changé l'état bande le bonbon basa la bo ba manœuvre na tout ndeko na tiki biso donc rien que ça qui bon.
Est-ce que vous avez un souvenir au que vous avez gardé ya malam ou ya mabe pour ndeko na biso ou tika biso? Bon, moni ce qui muto akufi ba comme ça ka muto aza malam. Mais rien n'empêche que so muto aza malamu ba lo bape bolamu na ye. Marielle Chimpe aza mwana moko premièrement azaki non poli. Azaki conflictuel te. Ce qui au salé likambo ya ko lukangana te cordon parce que cordon talabo. So c'est tika kolanda te to to résoudre problème arotika. Donc azaki na polémique na mututé problème na mututé. Moi na moko respect poli donné petindi na ko lobango. C'est pas parce que atiki biso parce que la lione be non. Donc na sengi merci non na ba parents be dikaki be ko dike mwana. Azaki na poli. Bon. Voilà premier souvenir politesse na ye. Yami balé aza mwana biso to formé aza na mwana na biso pona na no benga étoile non akim d'étoile ayaki ibaki théâtre te to formé ye to somo ke no mwana oyo lobi na ye kozala makasi déjà to tako do atiki filmer bokoko otiko le kana ba chaîne mususu kuna YouTube no boebi donc et puis malobeza nazo sanga maloba Marielle atiki biso donc Marielle atiki biso webeke Marielle atiki biso donc merci beaucoup tu as vu que tous en abino awati lobi vraiment to kozana bino kakababi eza pasi Marielle atiki bango eza pasi ko perdre ndeko o azaki susu azaki karaté ki actrice simple boy akomaki déjà ndeko poko kutana ya ba chaque semaine wana même ya ba tournage wana et 5 sera batu ba komaka déjà ba ndeko na deje moyo mes condoléances. Merci, Meta. Je me dis que vous n'avez pas sur vos côtés, mais est-ce que vous avez un souvenir ou vous avez gardé pour un déconabiso ou tikabiso? Est-ce que vous avez deux souvenirs ou vous avez gardé pour un déconabiso? Souvenir est belé, mais si on a côté à Mandambo, Marielle a mon auto-recruté. Marielle a recruté na spectacle ya groupe Asinar Keller ya organisé clôture mois de la femme moko salamaka na 1 2 3 puis bayaka ba sepela na ba recruter correctement de ça na misu na donc na moni ndenga ye ndenga bandi musala donc azaki respect makasi donc son makasi baba bola mo mutuka ate sur akufi mais pour son mabeza to ko lo ba azaki na ba défaut boy mais Marielle azaki respect gentil. Souvenir à ma casse na tika nango pour dans nos années tout le temps nga là na salle spectacle on a bela qui on a Santa Makila là a benga lo ya na deje mais singo Santa Makila na mbongo te mais non chelo $10 na Orange Money donc tout le temps azaki mso moninga o yende jibakabelo no o e komi mukebo na bakisa donc na yeba te donc na aza parmi ba leki on a les réveils o to mema na mutema. Donc, on ça passe, est-ce que vous avez malgré passer, ils ont un bon tous appels à bandeko, bataille à biso pour nous motiver bango et c'est un moment autant appelé à combo na bango pour les routines de les moyens à tala. Au père bazar na motema, mais surtout dans moment où il y a pas si bandeko au bébé qui soutenir bino, comment se couper c'est vraiment bambote et ça bango bien et ce que bazar na minute. Oui, merci beaucoup, merci. Merci na batunion so pour nos occasions tanga batunion sauté. Merci beaucoup na Fontaine Zafouille en Allemagne. En tout cas, à mes malais réveil na mutema mazizi elanga chama business. Donc maman wana ba aider biso makasi Prince Chabani. Prince Chabani a aidé biso makasi. En plus c'est Fabrice. Donc wana bande qu'on a tanga bana les réveil. Fabrice Mbala, leader tout du monde. Tout le monde contribution à yo, tout le monde bande konabiso bambili, Brenda la Cataléa, tout le monde ban RDC artiste, Congo Suisse TV, donc ba Junior moi ba Meta la joie na moni ndeko na muso ya mwasi on a bosani donc bozaki belé en tout cas na CP na kumisika nzambe na sengi merci na ba groupe nyonso se soutenir biso bana to zwaki sango to zaki na bango ti lelo na ba site nyonso internet précisément Congo Suisse TV donc merci beaucoup merci.
Merci beaucoup, merci Penayo, tozo continuer kaka, tozo continuer bande konabso mibali baza awa, kuna na moni lianza, batu belé bébé na kombo ya papa lianza, yeyo azara na jeune garçon, mes condoléances. Ah oui, merci. Na zotu na rande mo ronde na tuko tuna baninga na yo, est-ce que vous en a marre non tout d'abord, asaki ndeni. Azaki moi azaki ndeni pour tout le monde aka mutu so akufi batu nyonso bakoma aka te azaki moi malamu azaki boye ma tonto tuna yo ndeko na yo bozaki ne bonne kokuta na ye ba moment ebele ba temps mingi na ba tournage ba répétition est-ce que ko loba nanu ndenge marela ndeko sala eloko nyo ndeko lingana eloko nyo ndeko lingate so ko so ndeko na so landa biso na minutes. En tout cas, merci pour la parole. En tout cas, Marielle pour Nangazaki Moana. Premièrement, parce que Marielle a Moussala travaillé, Ayaki na groupe, Ayaki na l'autre. Ayaki na amour à travail, Alingaki Moussala Mingi. Parce que Azam mon amour autant Ayaki Chief, parce que Naza chef à répétition, Naza Samba répétition, Ayaki lobby chef Naïbe l'autre. Naïna Outinda Naïbe l'autre chef Salangai. Le chef peut s'en former. En tout cas, Zaki mon amour boye, mon amour très respect. Zaki calme makasi, mon amour dozo problème na mututé. Et puis Zaki mon amour boye, mon asoka ye, soka seli kamoro boye, mon soka l'équipe bosse simito mon soutif. Pardon, l'accent ako, na sema be, l'accent na sema be, mon le souté, va nam soko silika, personne te comprendre, va non wana, moi a se soucier nango, ti moi mo beno pemeni chef. So sale ma be bisanga ina bongisa chef na ngai, na bi na bongisa na bi lo côté na bi ngelo mo chef l'accent ngai. Donc Zaki mon amour très bien, mon amour respect, mon amour alingaki musala. Donc c'est ça quoi. Zaki mon amour pour bien pour na biso en tout cas, Marielle vraiment za mon malam pour ngai. OK. Batwazolanda bino na batwazolanda ona minute bande kona biso balanda na minute to ebike na tangwa day moi ba makambo za kebele surtout biso ba artiste surtout bino ba artiste et sengara moi contribution moi nimbo pe ba mususu pe ba sungara batu moralement mususu pe ba sungara batu pe na moi quelque chose est-ce que ozana bato yo ko remercier oyo ba sunga kiyo moralement physiquement ou peut basunga bino pe spirituellement pe na ba prière quoi bandeko bazali banda mboka soki bazali ko pesa ba mbote. En tout cas probablement na pesina nous merci na papa na biso Jean Robert Ngondo l'apôtre oyo ben biso a prière bino eza makambo eza manzambe liweza ranzambe mutayebi. Donc à conseiller qui biso peut fortifier qui biso par rapport à parole de Dieu. Et puis tous les gens peut tous na ba camarades tous na ba ndeko oyo balinga biso partout dans le monde oyo ba soutenir biso même na ba pelle. Même moi que non ndeko na ngande ni to partager ensemble na Bangola partout en Afrique partout dans le monde bazali na robot ça n'a jamais na ndeko na ngai oyo atika ngate presque ba Angola ndeko na nga presque ba Angola nkana na nga mongo tant on a eu ces messages oyo bina ngana papa lianze ko le kaboete en tout cas faut moi eloko moi salama en tout cas presque ba Angola merci pour na soutien na yo et puis na bosanité petit na nga landing nga refait boss na États-Unis parce que vous petit na nga refait boss en tout cas les ki na nga na éviter. Donc l'accès à Rosa Makila na yo sali pour en tout cas petit nanga merci parce que ba problème au arranger tout ça qui normalement problème que mais papa appelle na yo na aide na yo sali que ma problème wana to résultat donc par rapport à ya geste na yo et puis na bosante na pesi mbote na bana to ya poto na pesi mbote na Sergi ma na pesi mbote na papa nanga Pedito Lazario na pesi mbote na Marie Kisoka merci na Marie Kisoka merci vraiment maman Marie Kisoka maman nanga na Belgique na Vex wana otika ki ngaite merci puis na pesi sous merci na bandeko tout oyo basongi biso na Angola partout basongi biso partout na Angola na monde partout en Afrique na pesi na merci benabi ke bozamo ebele ba comme monsieur otanga ezamo ebele mais quand même na pesi sous merci na Pepe Makia di agence Pepe Cargo aida ki biso merci beaucoup et puis na maman Bonheur merci beaucoup na juste le pays sans oublier les gens Kuba Mbote Belé et Dush Kabouikou Dush Kabouikou merci pour la geste na yo Jili Kabouikou merci na bosani binote donc vous allez merci pour le salle biso bien par rapport à likamoto côté na ngoso ki binote na ebité merci vraiment merci. Ok, merci beaucoup. Tozo continue. Babi totika nan de coller réveil moko. Totika nan de coller réveil moko. To solana ye. Ye pas ala qui parmi ba vie ya Marel. Oh bazala qui ne bango penza bien. Oh bayamba qui est bien. Na groupe vraiment. Mes condoléances. Oh merci maman. Merci vraiment. Bino boza bato boyamba qui Marel na groupe. Ayaki. Azaki ndeni. Botan ayaki bon. Azali mutoka utinda quoi. Pour Marielle, excusez, tout le temps, spectacle moto sangana
groupe Simba, groupe Sans Souci, groupe Sinak, na réveil. Le yaka nega rotala, le roi la fanatique à groupe, l'occasion ane, ayaka aussi nga maman na kota ko zwangako, mère ko taboya ka biso to na motiver mère, to mo benga le roi to zeni numéro na kuzu, no bin yaka mère amona o. Mère banga ba mikimba minga ninga ba na nintepo nga groupe ba mikolo. De titan mère ayo mona yesu suboye, tato yaki na spectacle na fait nango, ACP na bi o mona ngona ke mo mga kitoko. Bobo aya. Tonde ayako ya. To ko tseke groupe en tout cas adam mona mongo donc Togolo Balobara, un maman très poli, très bien éduqué. Et puis, première pièce n'a joué à jouer en Angaï. La première pièce n'a joué à vie à jouer en Angaï, donc de Pessare Benamakam. Donc, il y a un théâtre nulle part. Donc, nulle part, donc, tu vois qui est là, tu taillé, si tu pèses Maram. Donc, artiste et comédien, ceux qui n'est moi l'amour aïe bobonga bo cassé pour aller caca, surtout sur muta sika. Bino, c'est qui est facile. Yo yebiti ya Laetitia. Yo yebiti yo mon réveil. Malgré l'autre personne c'est là mon réveil binde zalara. Yo ya ba personne maman makamu. Hein? Au communauté ma bio ma c'est bien là non ma ngali ngi souti na théâtre donc tu kangama na yo ti le pour comme koto donc aux amon na rêve aux marque rêve binde zalara. Donc yo yebi na rolo ba route mais pour na ba fan na rolo ba pour na ba fan. Donc biso réveil to kangama té. Soit les loro noir so kana critère à réveil ou les loro noir nzoto en tout cas ba biso. Donc les loro nzoto zala bien yeba koloba, donc zala intelligent zala poli respecter musala. Ba peso makamu ya te ko sala ki soki ndeni. Donc loro té. Moi bambote na bandeko bazolanda yo babaki na ko soutenir bino na moment ya pasi so ko kopesa mo bambote na biki baze bien na minute so ba olanda yo so botanga bango vraiment na habité to aussi ça ti lobby mais tanga moi quelques personnes car en tout cas soutien liboso to moni yango yo ba chaîne eza ebele mais parmi ba chaîne o ba chebiso po eza chaîne na bino comme qui me parle ce qui expliquer vérité universelle voilà donc chaîne o banda lobby banda makambo banda nde bobengaka en tout cas bozara boy. Bachel Musuka ko loba ko tonga ko loba n'importe quoi comme maman Marlène mais en vérité au venant Bachel Hollande yango Bachel Hollande yango yo vérité universelle yango na donc Bachel Hollande yango bo eskizenga na choc ndeko na mais en tout cas Bachel o ndeba on ba soutenir biso moralement tozana ba ondeka ba monde baza to pesi bango loté donc en tout cas na ba ndeko tout ba Hollande ba soutenir biso moralement. Donc, na pesi Kajou le Samba Wambote, Brenda Mili la pembelisation à Paris, Pamela Tsungani de longues jambes, Maman Zizi Elanga, na bossente Edwige Kaboui commence à pembe, Rife boss Chrissa 10 fois les boss na États-Unis, na bossente BT Sandrine Yowa, na kata Londres, ba ndeko basé belé, ou ba soutenir biso en tout cas, ba mbote to surtout na beta céder na vérité na chaîne en tout cas, na habité bon marquing à Makas. Merci. Ok, merci beaucoup vraiment. Comme l'absence na souka, vraiment babi bolé na ba obazo la biso na vérité universelle, to loba kande vérité, to loba pe kande bo solo, to linga te ko de gauche à droite so pende nini babi, chaîne linga buzo baté chaîne vraiment et pour na ko rédiquer ba chaîne ba kendara bientôt ba marchera bientôt. To na vérité universelle, to pe na Congo sur télévision. Et ça ba chaîne vraiment ba abonné na biso vraiment, il faut bozala trop fier, pas to trop fier na bino, na ndenge bo sabona na ndenge bo na chaîne na biso vraiment na pesi subambote na ba onyo sozolanda na minutes oyo na bike boze bele makasi bobengi nga mingi na zuba peine na bino mingi ba bi meta omona na soutende nini mais ngayo nazara ba bi boulot kande boulot nde makambu wana moni swabi Amanda la Duchesse maman sociale fondation déjà qui toque comme ramion souvent qui toque chaîne peut déjà ezokende déjà likolo tout le monde déjà sondage déjà junior imowa ba ebsenga abi sondage déjà ça va hein, vraiment. Na bosante babi wabex mafunga vraiment ngandi l'homme de Weston. Pourquoi pas le big boss maître John Moté ma mère Misha ya yo pangwane siko zali. Le grand saoudien Michel Linvo, l'homme du moment. Ya ngwane siko zali vraiment. Ciao, tokutenda dans la prochaine numéro.